Action. Mbote na ba internaute nyonso surtout ba bono fidèle na biso ya qu'une makambo 243 et siko wapi na lobaki bokoza dio d'enfero à temps réel Messi Bokanga le pasteur John et siko wapi to banda ko décortiquer ba sujet nyonso pona ko luka ko sunga biso vraiment balandi ya toli ya pété avec le pasteur John lelo tozobeta par rapport ya motema mabe o ezozala na ba congolais ezouta wapi source ya provenance ya motema mabe o lelo evandi et pas ya ba congolais ezouta wapi à travers l'été ya pété lelo na pasteur John amekempe ko fongola ko panza ko beta pena masolo ndenge zalaka poto luka to comprendre et puis enseigner biso to sekaka pona ko sekate to luka to tirer leçon à travers ba mate ya pasteur John balobi super café ben lobi siko wapi bazobeta devant na ba norme internationale soko lingo mona mikili ya poto kende États-Unis Canada yaka awa en face ya hôtel Phoenix okomona cyber café ben lobit okozala na makambu ya solo kolanda ba publicité ya batute ekosote pasta déjà Tosana yo à qui je dis bonjour pasta. Bonjour mon frère Messi. Bonne santé. Très bien par la grâce. Très bien, Penda, très bien. Son habit très bien. Dieu est bon. Ok. Merci beaucoup Dieu est bon pasta na linga le loto mekempe ko solo la. Motema mabe ya congolais comment le quoi richesse nde tolobaka to lingi to comprendre motema mabe zo uta wapi eloko ni to ko sala po motema mabe auprès ya batu esila to koma na bolingo entre nous motema mabe ba komba ngo lokwa salite na ndaku te. Très bien. Motema mabe ba bambarande ba trou et pesi défaut ba kanga pe koma kitoko. Avant peksa bana base la la yokanga. Avant peksa bana base la mobulu. Bala la avant. Na ngi 19 na kutabino nanda ndao. Il faut nano koksa kolia bana po ba tosa ko pe malamu. Très bien. Ndako bana batonda ka te des eaux de yaka mingi. Mwana koza le dike tango ale malamu te fufa mo opérateur ba bomba so mutazata ko dio tola. Très bien. Comprendre nga très bien. Très bien. Merci nazo pe so conseil. Car la base ko simbela bana basi fimbu soko lexi 17h30 ba robeto na papa. Lelo mwana muke ya mwasi ya 16 mtazo futra banyonga mapa na tongo boko simbele fimbu ya nini. Nini ezo sala makambo ko maboy. Ezande passe ya vie bebisi biso so mitema. Très bien. Mais si tu crois à la quartier moko copine na yo na yebite mais soko leki na sengo na ki zuwa. Très bien. Landanga bien. Ma bepo longwa il faut air moko yo kanga benabi air moko. Très bien. Place itoza ba pesa ngo raison. Très bien. Na kozana sengo ko futa tata lopangu mbongo soki abongisa ta batole mvule beti na la katana kima ne toko me koti te. Très bien. Nete so comprendre. Nazolanda pasta. Vanda na mobali oya bala ote malesa ko kitoko ba moni ke santé bimi me bilamba mabe. Nete so comprendre. Nazolanda pasta. Nandanga bien. Vanda na mutu oyo yebiki ya kangaka munoka ta mabe na ya moni ya bisa ko na kobatama. Keba na mutu apesa yo na miso abatu bonga chola po ba mona ke ba pesi ma yo bimize zéro. Très bien. Kendaka pe bandeko oyo ba pesa ko conseil ya bien pour mata. Très bien. Keba na ndeko oyo zo kabilo na miso abatu ko moni ye alinga kwitika kala. Komo na ngolo kumute. Azo sambuso na miso abatu tika la defo libela. Très bien. Zalaka na mutu azo pesa na kobata masaba yeba. Zalaka na mutu ya lingi yo zo Messi wande ko nanga. Vie esa passe afana pesa o ngape na mona pasi mutu wana. Très bien. Kona Congo to lingi bato boete. Très bien. Congolais lingi yo luka yazal mosengi. Motali ajo bandako lukeleki ya na kimukolo. Yo pose moi 100 francs bandana ba 20 ans kobima. Ya komi na ba 34 ans saka lokwa bébé. Libanda za na basi 4 masenga kambongo lokwa mwana ya 8 ans. Un euro ya te ndenge nini. Yo kanga bien. Très bien. Or nazo pe ce conseil. Po un longwa. Longo fanda na carton ta makamba ba. Très bien. Oya bandi mombongo zo chola. So comme belo comme mosengi. So ka pimela bima be. OK. Année à 2020, tu 2023, 3 ans ngo. OK. O memi yo wapi? Messi, yo kanga bien. Nazolanda. Oya sala ka rien eni na esi la katata ke église. Très bien. Oro ke église na kiti ya liboso zaka mota mabe. Très bien. Ozo mona ile kiyo misu pasi. Messi na bana yo. Nazolanda. Kotonga numéro 1 bandeko na propre. Très bien. OK na fête yorozo na sengo yeba ke loko te baliesi yo zengi na kanda. Akaboli masanga mabe na melika de bouteille. Ozalaki na re o meli de mabe wapi? Fala iba misu na ba saki. Akotsa ba kaze manka bonga kumisa feti.
Très bien. Nazo betelo ba schéma ba congolais. Mais tu sais comprendre. Nazo landa. Dans un pays oyo, un point si là, mais si donc bien. Très bien. Il faut yo moko comme autonome. Comme entrepreneur ya vie. Kanga mato inanzela koyoka. Longola soni kota na challenge. Comme aveugle ba mutute mama. Ko linga rappel propre makasi te mais à la soin. Ah bon? So yo kinga. Évitez ça comprendre. Très bien. Vie eza bagarre ya calcul. Très bien. Vie eza na be chèque mususu yo tenza menda chelio. Très bien. Ben c'est en 2025 mais en 2023 yo ka soni. Oboyi nzela soni lipamboli ezate. Yango. Yango mani ba biso yo tozala kwa bataka bakabela ke pasité. Avant ti abi mo fa so pas 6 joueurs. On ne reçoit pas 6 joueurs danger ko buka na lokolo eza. C'est ça. Yo tiaka bina facilité ou yo tiaka bina kaka. Oye ba yo à partir la piaka. Belo mona nana ko sauver yo. Très bien. Et belo bi marana bango ba sécurité soki ini bana ba famille na poto ba ko sala aide yo ko zwa wapi. Très bien. Moi c'est au Tchazem. Tande ba sekaka yo. Bando timbela cop et pesa lipa. Bando zo cop ngo po robombo comment sur le na baba na baba. Ndako futela kama memam. Okomi na bana 3 via le ngo zo tika te basala yo nini. Yango nde ba problème. Conseil gratuit. OK. Ngana vivaka selo calcul âge. Na âge nanga erreur ezate po karaté ngana nzoto tokolemba. So na komi na ba 65 70 miko bando koma ko desserrer. Très bien. So na ngana masaki nzoto ko bana bomba banda bo jeunesse so sana ngani nini. Ah na lembe ngo ke nanga wapi. Moi passe makambe beba. Ya on ba chaque fois ke bana vie. So ko yo kinga. 25 à 30 à côté de challenge. Très bien. Comment maman à 60 à 70 ans a continué à côté de Fouti Lelo, yo 20 à 30 ans au Tika na Masola Batiloko là, journaliste na quoi balaba. Très bien. Ataki bien chimite, ça dit nae tondaki, abeta ki mabe, tala ma botika nango. Donc on a no clair. Oyebi ba perdant, supporter ndara ta vie. Très bien. O azobeta ko mbongo équipe. Ba pour la ba gagner lokola Tokyo ko zombo. Supporter la ta Fares le quoi joueur Mali a primi 2. Ba pour la ba gagner que na 5 to souci. Oya joueur to si supporter. Okoyeba. Nazo pesa makambo amike. Très bien. Oyoki. Yako mona timbela schéma. Semeza nini? Semeza Polo ngwana ena ko inabatu. Comment na musalo sala ke sala muke me peso 100 francs. Na muke ozozo apiango raison. Et ana mbongo moko to ko bimisa muto chaque soki yo moko poti vie. Très bien. O kende ko bo bina $20. Ba ko banga mwasi na bana soko betili soloté. Na 20 wana mwasi ko sana sabo kontinango. Très bien. O ba ndenge mwasi ko bomba $10. $5 ekena wenze, $5 ekena minefa la bana. O koti ba makele mbako bata masaba bisa na famille. Mwasi zo na la bana yo. Na mona mutu papa $15 pa likelemba. 3 mois après TV. Plasma. Papa soko tele mukoko kuta bi aza moyibi na compagnie. Ayiba yote maele na PCV. Yo zo ba $500 lingi via lo ngo tikali boye. Moi si poto ça yo ça alliance cité. Très bien. Moi si poto ça yo faut ça na ambition malam. Amona bolingo vrai et puis amona ki mobala linga ya solo. Linga moi si na bana ko leka vina yo. Très bien. Soko lingo resir. Yo moluki mbongo moi si na bana balei mbongo. Très bien. Keba na tata ina mbongo zo pimela mwasi ina 100 000 zo kosa 30 000. OK. Soka nginda linga nda kute. Aya kareta na sola kwiti malobebele mbongo kufuta bana mapa muke. Très bien. Faux mobile. Nazo biso ba schéma. Donc mobile a bien fait la sarambongo. Mobile a bien yokanga. Libale za kwa makolomi bale. OK. Tango bozo kene po boko manzela moko. Li papa mabata pour que simbarate. Tenga matenga. Oye kebo mais ça ne comprend. Mutu ta omona ka mutu abandi liboma. Et ana mabala musubo ozame na misa molimo bo bandi liboma. Siko to sandeni poto zo mapapo ekoki na biso. Mapapo ekoki na yo ezaka motema. Mais si soko lingi mwasi ba ko finya na batu nyonso motema kangami wana. Très bien. Au moins on a souci mwasi ko lega yo. Libala mutalingi mwasi ko bunga te. Copie moi ça yebite mo so betele ba schéma. Nde to za mardi bo et mercredi na kine cop mo na ngirigini. To ça la peinture mais na za aide maçon. Ba ko pesa nga $40. Ozana téléphone te saka na mbongo na bo keleta 5000. Ayebi copie te mo kote na compte mbo ya mbongo mo bala vie yo wana. Ayaka kotala mwasi ataka normal. Ayana lipapa na tricot ngande kolo yo bilamba te. Escroc avec le tala mwasi abongisa kwa fitina makolo. Chaque jour ayaka sika sikondire photo. Et la sika soko zizemi akimi maestro.
Na lobinyo nyonso. Très bien. Bako yoka ayoki. Très bien. Na peso plan de guerre. Kaka Congo e baby te yo ko ina faux pour. Très bien. Na zo vérité. Très bien. Merci yo kanga très bien. Congo ya nango bien passé. Congo banda basala ngo ebeba te. OK. So Congo ebeba nde chango ekenda matete kenda yolo. Banda basala ti lelo. Ezalaka bisika. C'est le mumba la muja muna ka kasafu buye yeyo. Nakosi? Biso ne to bebsi Congo. Très bien. Congo eza lokola mutala. Ndeko Paul ngwana N peut si la foko ma challenger. Nazolo bango pété. Yango moni ko bonga et pesa mena n'importe qui te. Très bien. Ko bongezo comme ma patron te. Okuta na oyo ko pesa raison. Très bien. Comment fourmi banga ka munena nzokute? To pesa nzoku valeur pas les gars ça mana munena. Na munena. Mais c'est le banyama tanto chef du quartier de fourmi. Oyeba. Chaque mutu na catégorie à vie na ye. Na mona jamais likele la lula balandi nzinzi. Très bien. Et puis na mona tembolo ko bazi problème mabetela ngo makaku. Très bien. Mutu na kana ye. Et puis banyama soko bimito ko liate. OK. Mais wa za bébé ba okela ke mawa. Autorisation kimi mingi. Congo comme déjà mutu tubu buka. Mati kwata. Ya, c'est yindi. Ezo tchalo ko pete. Peyo. Ba ko na ngoba même na mauvais ma bongo biso na biso. Très bien. Ya. Na ba no polele. Weza mboka moko foyeba. Oya koti fete ya fraude aponaka kitite. Très bien. Fraude na fete ya senga kanyo c'est pas ngenda ofanda côté masangebi ebi maka. Azaka na goûter. Très bien. O nyoso ko mona fo azwa. Tanto ko sukela awa. Batakiti ne bakamaka. Bandi na siga komiti na dope. Amona su skola zui. O mutunini te risque. Très bien. Essentiel dans la ya. Challenger azaka na copie fixité. Très bien. Alors mgana tonga ke mema. OK. Juna ngama na lupango ba sopise la koti kombo. Très bien. Na poka ke kote na buto ko mi sentinelle. Très bien. Ye penza na ye penza ndezo koma mutu. Yango. Vie. Ko bonga tiela ngo calcul kwa classe ité. Mema nzo to passe ko mema. Ko bongeza ko balinyole panzani. So kangi bino batela ka mutu ebinda te. Landa lo ngama ya mai. Tu remona matito bi. Très bien. Ozo beta calcul. Ozande ko peso $10. Tango ke le resila matama ko pine sili mupe bakabelo nani ko telenga na yo. Saka na mboko. O pays, c'est ça. Ya. Mboko sako sakani ko mata na cercueil. Pe ba komo okundana no ke ite na koma. Oh. Mo bona ba bondela kete. Ko tsaka na frigo. Ko soka la muki dépense ko pesa mbongo. Kende. Bakanga ke misu na kanai. Kende. Aga bouger le korozongi ça. Omboka. Donc kufa kaka. Ya. On comprend nga. Très bien, merci beaucoup Pasteur John. Nalobaye Matéa boya sans microbe nulle part ailleurs que ce Pasteur John. Nakata chaîne Nabiso Kine Makambo 243 bo s'abonner massivement. Bilenga boye soki bo ratango awa bo rozwango seka musute. Parce que ande toloba ki mutema mabe. To solo a moi muke to moni ndeko na biso fait rigole la beti stade à sali plein. Mais ba congolais ba olingaka kondimate ba misu ba olingaka ba finga. Pourquoi mutema mabe zo vanda ko zo umela biso? Eza moni eza malam. OK. Le voya sali bon moni na Afrique. OK. Na RDC to za na domo ko etikali libela ko yemba. Très bien. Ti ba stade zo tonda nzamba za loko. O musupa roya so zo tonda loku ma Congo ezokende. Na bisa kote le bandeni. Sepela ka soko olie muninga pe alia. Très bien. To ana mboka moko to lingi be eloko so bo makongo na lingi intérêt na ngeti kala nga bango bazanga. Très bien. Or soko beti calcul bo mengo to kenda na ngo wapi. OK. Après liwa tout est vanité. Très bien. Comment yo beti tolo na bandaku 10 mongolo ko kufa comme locataire à Chebino. Très bien. Ba ke lolo sa de fête lo mutu moka somba ta terrain Très bien. Kendo tale bembe nyonso na morgue nde babalola ngolo kwa makoso. OK. Ndeko na aloba na yo. OK. Parce que lokuma ki patron na tala na cimetière na mobola na patron ba ba voisin. Très bien. Bon mengo banga kateke lokwa le kaka mbongo matiti boya ko bima na patron mobola matiti ekoli. Très bien. Parce que lo fundi bo tsaka tango bosaka na mbongo me makabino wapi. Très bien. Tango na tala ka finalité nde longola nga lo fundi na koma na se. Très bien. Soko lingo resi na visa la 0. OK. Alinga mateme azanga katena ba chiffre nyonso. Ah bon? Soko ke yo moko ko bima ne ya po memi 0 te. OK. Mais yemo ko 0 azaka inutile pour so ba ke ba 0 ta 30 bazaka 0. Mais un an vous so bo memi 0, talaka 1 zo 3 0 comme mi chiffre comme qui
kilo 100 0 tikali ka 1 lokwa 1 na 0 donc moni 0 abima pamba mais pesa ka chiffre qui kilo tikala 0 to suki wana. Merci beaucoup Tosuki Awa, vraiment laissez comprendre car on a le qui te rejoint passe à temps réel na kene makambo 243. Merci Nabino Batu Bozo landa to commenter to partager ka vidéo et ça la bien vraiment on a s'abonner c'est le moment ya ko s'abonner pose wakaba message puis ba émission ya kitoko boy avec merci Bokanga et pasta to silisi mbote zater remerciement na ba tutu bazalaka wa o balandi biso vraiment kitoko makasi donc il faut ba tuba comprendre toza na Congo tu photo lingango bien très bien mais si ceux qui na yinio to bebisi vie OK lingaka place aux amutu to za intérêt kozwa et là on a boya rande ko dépendre na batu elekate bon comme ça inutile très bien taka na famille ndeko no propre ça comme na mbongo so talaka minga comme so boy tisimbelanga mwana po bandolo ngole nyesa oyeba komi boy na fête ko na fête bazo tele miso bongisa baki timo yo ya na bangonya fête mwana ina no bimiso zoba kaya na boy loko na landa baninga na copine ba chola ngame na bimali leader très bien kende fête na lipapa so mona na kate ba ko temso na kitité et ya fi ba mona na kate botika kitinaye to bo makam mais so za biliala na ba famille atola ti veste tellement na ba pesa muto wana pe muto ba pesi leki Semba Nzamba Pambola. Merci beaucoup Nzamba Pambola pe bino nyoso tokutani mbala sima na numéro mususu toujours avec Pasta na kine makambo 243 awande makambo ezali à suivre.